biso nzela oyo so basali biso ka nzela oyo esili okomi à l'aise eza bongo nabeta pe to elle mara de la presse akitaka pele la mort fula ni ataka mango na carrière donc ato kitaka lezo voilà tebisa yibino to kobanda ko kita ngomba to komata so bese nzete ya mbila na omata nzete mbila so ye pe les chètes ezangi to peso les chètes na papa mais oui musa non ça laisser na bongo non biso yo to koti na kata carrière si voilà to koti carrière on est là déjà to ça de descente na biso na kata carrière j'espère que bon on a déjà carrière yango voilà père elle moi on est to bossa ni koto yo to bossa tenir sur la quartier vraiment donc oyo nzela mitu kezali ko ya ozula sable carrière mbula tala ndenga sali nzela voilà moi mitu ke kota susu exact ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to witi nini te to moni na nyoso to sali mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way to a begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie. Bonjour, bonsoir, Nabalanyo sur Ebiso Podcast. C'est moi votre humble servante, El Mara de la presse. Il y a beaucoup de Matikebel, autre madi la plique de presse, c'est ça Benga. La Marado d'Afrique, toujours dans le milieu. N'a pas eu d'émission, on a remercié ma boss, Nabiso, ma Obasala, qui est sur ma télévision, ma téléphone, Nabino, le col à mon boss. Roni Malunda, ma boss, Yannick Malunda, sans oublier notre boss, Jacking la Londres. Pourquoi pas nous remercier directement, s'abonner à la chaîne Yabiso Podcast. On a besoin de monter dans notre maman mère boss, maman Laura Chou, monter ma boss live, on a salué Mbalamoro. Famille Matula Mobimba, sans oublier mon vieux Afo Diabakawa, mon vieux Afo Diabakawa, mon thème ma maman Brigitte na Grenoble. Donc mon vieux vraiment moté belle, la personne moté batou. Nous sommes vraiment bazouaka. Tant il y a une émission, na biso bande banekilo na souka na lingarabino mi bo consommer toujours, bo ta toujours ba émission na biso, ba on ba s'abonner na chaîne, te bo s'abonner na chaîne parce que ba découverte qui to déjà zonga na ya biso podcast. Donc mingi on beza ko te bo kota bo s'abonner bo na biso tina TikTok, beti ya biso podcast. On s'abonner na Instagram ya biso podcast, na page Facebook on est là pour na rota ça bien toujours TV za radio te. Maintenant tout ça toujours na kati ya commune ya Monga Fula auto baki, ils ont plusieurs quartiers. Pour découvrir malembe na bino longo car na chaîne biso podcast donc debi que première partie déjà tout ça là qui bon na mboka sika et puis le lot tout ça là continuité deuxième partie dans zanga mokote na na guide ou sa papa ko tambusa biso le deuxième partie to ba partie nini auto komagite la première partie pour refaire découvrir toujours bana poto ba diaspora na biki bo sepela pour mon découverte oyo mo na susu Kinshasa botika kala bo mo na suba commune vraiment ebezara ba zamba lelo banda ko tongami donc naza bona cameraman na José Mbungu nazo kota na kebisika guide azali kuna na carrière ou ko bete so ba li solo ba carrière en za nini par rapport na ebité très cher ami internaute bon ça pété vous a toujours branché peut connecter kaka na chaîne Yabiso Podcast musala et salama pour aussi toujours merci na koti wana na kuta na ginanga papa bonjour maman comment on papa ai comment on papa Marai to monyo ata ko sa découverte na kata quartier to monyo pe oza pembe la carrière d'habitude so do yo ka moi histoire ya secteur to sa zamba o na carrière o d'habitude so histoire no be na vrai zali histoire no vrai zali zali que papa ya coutumier o ateki awa coutumier tango auta ko kufa mais ezalaka zamba tango bateki ba parcelle a réserver place pour bazula terre jaune et somaka batabanzela bani no moni etikala bobeza abandonné te kolo na bazali so peut tozaka bana quartier awa mais tozako zana bango ensemble azalaki papa tango papa Ntsumbu papa Moro donc ba coutumier bateki zamba onyo bateki zamba et puis quartier mobima o coutumier azalaki kaka ye moko tango mais ba wana bazalaki ba disciple comme biso pe na ngai nazako tambola pe moi moke na bango mais carrière eza abandonné te carrière eza penza le projet nango pe ezali oyebi te bango moko bakolo mabele projet yango eza na ndenge nini voilà
part ça makamusu ya obakisa exact ce que tu as la moi idée à carrière est créée mais après depuis année bon depuis papa so magazamba oyo ayebite soki aneni mais carrière umeli mabelo pe umeli ya lelo te bandi kala ezala nzela ya bele voilà o basali mabele nyonso euti awa ezala kindele mabele misusu ezala uta awa ezala wa njili brasserie pe na mona ka ba couleur o na bon o eza terre rouge original penza o basela penza macadam ava basala macadam bakulaka nano oyo batie mpo na cole nango voilà ekole après basopi mabanga badame basopi godron siko presque bacommune ebele bayaka mpenza carrière mpo na kosombaka zelo bazalaki koya kosomba zelo mais lokola nzela ebeba bakotaka su te mais eza mpenza carrière mpenza esali mpe banzela ebele na monga fulawa mais naomona ngo papa neti omona ngo c'est comme si eza abandonné yo eza abandonné te mais carrière neti biso toyebeli mpenza na ba héros toza o fo mwa mouvement bazozwa zelo bazokeme o baza te nde babandona onde ekomi suspect basuspectango mpona mo elembo mo esalamaki to événement mosongono pakala mais ko bete biso na histoire côté wana bon eza abandonné te ekomi lokola abandonné po nzela ebeba nzela mituka ezalaki kokotela voilà nzela ebeba moye sikoyo mituka ekota eza te yango wana evandi boye ekomi ondire abandonné mais eza abandonné te carrière bakolo nango mpe bazaka na projet nango bakolo carrière bazali jusqu'à présent bazali papa moko azali papa nsumbu azali na ndeko ya papa tango wana autaki kokufa ye nde aremplaça sikoyo ndeko na ye mpe azali ye nde avandi na delvaux ayaka koya mais projet ezali il paraît bayer moko azolinga aya kosomba yango asala artiste na ye awa donc asomba secteur oyo mobimba acrée mo eloko na ye donc jusqu'à présent koto mabele etekamaka kaka etekamaka nango à part awa na shite mpe lisusu bacarrière ezali atoki so na kinga ntoko carrière ezali donc bacarrière ezali ebele awa na kimonza awa donc esika koluka mabele eza donc ezangi kutu te donc bino mpena mabele eza eloko pamba awa ngo tonga ndako makasi na okana kozwa pau kotumula mais biso awa mama vraiment ata baselemba wana ebandaka neni selemba mpe ezalaka azama ndeti boye voilà lelo boye selemba yango wana efungwama ndenge mpe awa monga fola tozali tozokende kaka lentema esirema voilà maleme tokokoma mais babengi quartier mboka sika mboka sika tobengi yango mboka sika mpona nini papa etekami sika efungwami sika yango topesa yango kombo mboka sika voilà donc eza nango mboka ya kala monga fula eza komi na kala ya lelo te komi na munene blagi te oyo nde topesa kombo mboka sika mpo quartier eza mwana suka bakomi yo quartier nyonso monga fula voilà mais monga fula mpe esili nanu te esili te papa na ngai espace eza ebele voilà ozomona baza mo nyonso ozomona espace sikoyo notuna na motuna moko baza baoyo nyonso tomona yango koteka yango mpona kosomba yango afa kosomba ko bakutimie tokoma na bato mpe baza bazamba na bango bon merci na question na yo eza mpe na bato basomba bazamba na bango abomba kaka nde wana ala longue ye moko ayebi projet nango ndeti oyo oyo batie bapilone oyo voilà basomba yango mpa ya petit moko boye azalaka na lingwala yasomba banda na likolo ntina sa mai wana toyebi sikoyo projet na ye te soki nini akosala me ntango ayaka alobi na biso ke te batonga baferme baporchera bangulu basoso banini banda ya topika mabende wana ayaka susu ko datika bo bakoyiba ngo teke bayiba tekeli bato mususu ni ko ba masolo jamais esala mana ngo te eloko te mama na ngai eloko te voilà ya yo kaka voilà c'est ça oya yo te okoka te donc mingi ya kolobeza te mais voilà toza mpenza kaka sur monga fula na biso monga fula mpe ekobongama kaka un jour mais ezwa ta neti place ya boye mpe koma lokola lingwala mpe koma lokola yolo
Tout le monde a vous, yebisaka papa. Merci beaucoup. Il faut attendre, on aura sous 20 ans plus tard, 15 ans plus tard, c'est comme ça. Moi, na poto, bazo moura, baso bata espace ko, tu vas tomber, banda va mettre étage. Bana poto pe awa, bazali, bazali, basomba, basomba, bazo tonga. Mauvais Alfo diawakawa, mauvais, mobala ma Brigitte na Grenoble. Ba espace yango eza ba monga fula boya otonga awa eza mboka na biso to vibisaka CV. Na bite so liloba su ya kubakse zali antake mwana monga fula ya tonga. Bino pomoni pe ande tonga miefie. Nini? Monga fulo, ba petit panier ba mboka sika. Bite no moni solo. Petit panier na kuto ezaka na ozamba. Ezala zamba ya Ogaman. Ogaman, voilà. Ezoko kuna. Voilà. Kuna zamba wana. Ogaman. Ogaman yango wana. Ogaman pe ezala ezali. Voilà. Bateki zamba na baumu. Baumu voilà. OK. Amoni ketete zamba o se koli. Obomba zamba na capital boy ezati na te. Voilà. Bome to pesa makambo na l'état pe. Voilà, c'est comme ça. Biso pe to cha mutu. Voilà. Ndenge baumbu bautaka koteka Ogamani wana. Ezalaki deya consigné. OK. Ezala bana na ye o atika po zamba na Ogamani mese damso. Aki mundele. OK. Mese damso wana malgré ça akufa neme bana na ye bazali. Bana bazali bana ye pe bayebaki titango atekaki yango. Ozamba wana pene kolaki koma yondi mboka penza ya mboka. Anzete penza banzete. Kasi ba nyama pene ya danser. Na ba nyama, na ba nyoka. Kuna na kati ferme ezali wana, ferme bangando ezali. Oh là là. Ya ba mbolo ko ezali. Tangi ba nyama nyonso bazali ka kuna na kati. Ndenge ba yozwa mokano kati yango elobo yango wana. Ekomi siko cité pona bato bavanda. OK. Donc awa pe na mo pe zamba o tanga somo oyo zamba o viena ngana ebite zamba o ze mutu to zamba ba konfo to ba zamba nino zamba oyo mystique eza ya mutu mutu asomba yango ko mutu anga somba yango po atonga obe ateka alingaka te baumbu pe deya se bayawa bateka ya premier tour. OK. Ye leki na lokola zaka na contact na bakonzi leki na tanga yoki acha basoda awa basoda bazalaka awa bakingelaka baujana voilà bangonde bazawa basaka sécurité awa donc babe sala mana wote po babesa mystique bomona kama mutu bo bazaba basase banani brrr par rapport à G bon par rapport le temps oyo to utaka nango awa pene ezalaki bien te. OK. Except ya koboma bazama boye na capital ezaki to te créer ba makambo belé na ba pecho ya criminalité mata makasi na ba pecho ya bakuluna bakoma surtout nzela oyo komaka soki bana basi bazoleka na moi soki bana basi ba pecho babimi bakare bango babotoli mbongo bakoti zamba. Oh là 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 là, c'est très dangereux. Yango moni kete tozo sambela kana nzambe leta place de solution nzela na biso. Voilà, c'est ça. Soki basali nzela oyo je pense que ba o nyonso tozamona ngo soute. Viebi ke kana ndimate eza kata capital. Na sali analyse na ndimate. Kitu sasa binene vina ngai pesa kwa bali boso na koma ngo. Jamais. Yesu be bana poto ba ndimate. Ba ndimate yebisa pa ngo. Bandima yango. Eza kata komina monga fula. Réalité yango yo. Réalité yango. Kinshasa eza munene bosaka na Kinshasa. To pe bali ba ba 3 parties ba 2 parties. Kuna makambo. To tongi kutu pe nano ta. Monga fola to tongi yango nano ta. Voilà. Toza nano. Eza bongo ko. Toza nano. Bon, bonjour papa. Lelo vous m'avez visité bien maman, vous allez bien. Vraiment. En tout cas, petit nanga ma sécurité. Monga fola. Montikile. Donc tika la kaka. Tika we. Est-ce que monga fola ba ndule man? Vous bisi ba ndule man pe. Ebele. Nani vie. Teta la mali solo. Ngai nzambe la kai. Teta li solo ba ta tembe monga fola bisi ba ndule man te. Ndule man ba bima na bango ebele. Tika we. Teta li solo ba ta mama ko kaka. Te ba ka mandule man. Ndeti petit nanga fule.
foule à betaka musique écoute comme mekate. Somo. Yé partout à Bimaka. Akendeke. Donc yo lo ba monga foule zangi banduli c'est rien. Ba bi mi bobina badasa ba wumbu. Ba ja wumbu za ndeto mekono. Tu mekono. Bobina. Nala meka. Yebeka motana mnoto bekobina. Wala ngaika badasa ba wumbu. Na komekango. Bala poto bomona za mingi bat ba wumbu ne baza. Faut meka mo badance wana. Badance wana. Mekango lexa ngo bien. Lexa ngala meka Nasa ba wumbu. Lexa badasa ba wumbu. Yango ebonga kambunda nango zawana. To bet biso longa la muno kaka to bina kaka. Tout se fait ça dans la vie c'est ça bien. Baza ko sepela. Vraiment ya grave. Na ndenge déjà toza na bino boye baza ko sepela. Ya grave. Donc oh nyonso bazoyoka ba confirmer yango. Voilà c'est ça. Ou bien oh nyonso bazomona ba confirmer yango. Voilà. Po toza bana mabele pe. Ne tombera jamais. Voilà. Ne tombera jamais. So ana carrière ko quitter to nzele zarate. Nzele zali. To quitter vie. To kayiko. A to quitter pe na ko sa biso pe na bien. Poto la sabato. Bata pesa bongoko. TV za radio te. Bata la biso pe na bien penda. Ba kita na carrière. Ah, kita na carrière. Bana pesa chanter na biso to chanter. Wana ngamu to na tongi ndako. C'est vieux za makasi lo tonga. Neli bana pote ba luka yo to pesa numéro somi le pas côté za pesa luka maso tongeli vie. Nazo zela ba. Elle va so pas $10 ça nga bien. Mais comment $10 ko to yango? Attends moi faire. On a fait le numéro va doit contacter ça va bien. Donc voilà. Mais tout ça très calme hein. Koto biso potot. Calme penda. Makele zate. On a bouté za rane mo lili hein. Dire toza na lumière na biso. Kurezali hein. Kurezali. OK. Kurezali. Biso awa eloko kaka nde ezoboma biso nzela oyo. So basali biso ka nzela oyo. Esili. OK. Okomi à l'aise. Ezabongo. Awa. Obia kuna. Et dépend na yo. Nzela to pour nzela yo eza mo difficile donc et compliqué ngama difficulté wana donc. Mais vie na mbule ya somo hein. Siete na ko siete. Arrière. Oyo terre jaune. Siete s'arrêter. Mais soki saka eza béton hein. Oh, soki muta tombolo wa bambio wana obuka ni. Obuka ni, tana ndezaleni. Esa lo ndire ba moelo. Moelo. Carrière munene. Obuso ba kundi ba kumeka pesa ba réduire ngo esa la kitoko hein. Esa ba richesse mboka vie. Mais comment? Esa richesse mboka. Mbongo. Esa mbongo. Bana poto bo mwana ba diaspora. Kinshasa yango eza munene okomi na monga fula. Yo fait découvrir bino na quartier mboka sika. Dans un plusieurs biloko oyo batebele ba yeba kite ba mona à travers notre chaîne ya biso podcast ndeto découvrir biloko abo. C'est pas facile. Tu as toujours na guide na biso papa, azo guider biso vraiment. To mera okota to kita ce qu'on a fait. On a pu visiter carrière, on a quitté la semaine de béton, on a quitté la petite nassé. Eza bongo. Voilà. Ba betaka li solo. Eza bongo. Tango komi sur le terrain. Voilà. Ozo yeba. Voilà. Allez, comment to bando pomper ma solo. Soko komi sur le terrain te. To pomper ma solo ndeni. Eza pasi. Oh nyonso carrière. OK. To kote la wana. Pona yo. Oh richesse à mboka zelo za richesse monene. Terre jaune boepe a bien. Oh ba belge ba notunga so banda. Yango. Kasi yango. Sikoyo moni zamba oyo. Zamba. Ba ndie ba loi déjà étandi awa. OK. Ba osala ba mwa ba boutique na compagnie. Compagnie OK. Ba osala compagnie awa. Nzela okake baluki bona katikati awa. OK. À moi qui ba étranger ba osala ba idée osala ba mambo. Mais biso boto tika ba espace aboy. Mais indie a outi enda tiki mboka na aye sala ba mama mina ko tambo. Oh biso ba congolais bana poto. Ba mbongo wa mekili ba diaspora. Mon vieux berger David Malanda. Ba mbongo vieux to on ko place boluki ko ma entreprise mo sai mo lo mo mbongo zokota. Vieux afo. Vieux afo monter ma maman Brigitte na Grenoble. Mon vieux afo Biawakawa, mon vieux en tout cas mon vieux privé. To kita. To kita to kota. To la sabino place yango donc carrière.
na beta pe to elle mara de la presse a kitara pele la mo fula ni ataka makona carrière donc a to kitara lezo voilà te bisa yibino to ko bando ko kita o ngomba to ko mata o so se kin nzete ya mbila na o mata nzete mbila so ye pe les chefs des anges to personne oh na ko papa mais oui musa na sa laisser na bongo bon biso yo to koti na kata carrière si voilà to koti carrière on est là déjà to ça de descente na biso na kata carrière j'espère que bon on a déjà carrière yango zelo o za ba zelo o ndenge ba zelo no so za ila raté za ba zelo d'origine o so bo tongi ndako mona construction no za la kitoko ndako ko buka na te donc ba maso ba mamuto loba bandelo so ba architecte bo mamuto so loba j'espère que bon on a bien vraiment carrière so ko talonné Israël fi ma Yesu vieux yango ben Israël ne peut pas ça oh ça fait na bon ni les gens quand Israël bana podcast très cher à mettre parce que bon on a te c'est pour ça to lo baisa Israël pour richesse les aliens mais oui oh nyonso richesse na richesse ya blague te ah toza na kata carrière kombo ya carrière on ah bon ezali nango na kombo te kaka kombo kaka carrière donc on a ba moi référence nango ezala répéter et carrière intel eza la référence bon oh carrière mboka sika ah carrière mboka sika carrière mboka sika OK oh tozali awa nyonso ezalaka awa lero okuta mituka ba chinois awa ba sinotrek na bango awa ba somba bazelo ba compagnie na ba compagnie baoya kosomba zelo ezala makadame ya Bel Air voilà esalami kaka na mabelo awa makadame ya kindele oyo ebukanaka wana eutaka kawa OK oyo nyonso ozomona ba richesse ya makasi oyo ya biso RDC yango etandi mpe eza nango ebele baoyo baza na posa baya keba keche obeba anzinda te mpona mona place yango osala okwa moko dinda landaka ngai funa landa oko je suis mbungu landa mpe place na otika bapate parce que aesala okwa moko dindisa awa oyo nyonso ezalaka mabele na mabele voilà lokola makadam ebukana ana mboka mpe akabe lokola carrière na biso eza penepene awa bome tozula sable koto voilà yango moni lelo boye etikali boye mais eza abandonné te très bien bakolo nango baza nango posa tomoni donc bino mpena bovivre avec carrière au début baki bana mike bomona ndenge mamuzo okende to eya ocréma après bino dese bako mikolo te ngai naye kokuta ngo mpo ngai nabotami na Selembao nakoli na Selembao ntango nzambe apamboli ngai nazwi mbongo naye kosomba lupango na ngai somo mabele no yango oyembala moko nzambe azwa lokumu vraiment oyo nyonso tozotambola oyo nyonso ti na suka wana nyonso ozomona wana oyo nyonso atika yango kaka mpona carrière mpona kozwila yango sable kosunga mpe gouvernement voilà oyo eza mpena esunga gouvernement eke bakonzi ya mboka to baolanda bakobule nzela nini bakosala mpo ke bazwaka zelo ayekendaka kuna bakapitake na bamilie bacentre ville biso eloko nde ezoboma biso kaka mpo nzela ebeba voilà c'est ça soki nzela ebeba te ndenge mpe boyaki boye bokuti mpe mituka awa na batracteur awa tiko nde eza boye so mpona koteka zelo boteka bazelo eti kombi yaka baprix to ndenge te biso lobaki te ndenge bakompagnie ezalaka eye basine contrat na mokolo carrière signé contrat combien de bennes 2500 bennes 3000 bennes na 3000 bennes wana montant eza boye voilà ntango bango babandi na bango te bakoma na mwa katikati baye kopesa ye mwa eloko na ye ti bakosilisa mais ya koteka boye beni moko ya bateka beni moko te voilà bango basinaka contrat ote nzela ebebaki basine contrat na compagnie boye eye ekoti babandi kozwa mabele basali nzela pre balibere mokolo carrière
tu vas libérer après le qui bande ba pecho ba sala ki pe mo musala wana mo pourcentage ka ndenge ezala wana engin pende ezala kawa engin nde moto a charger kaka OK kobuka ko charger voilà engin na maboko te très bien mingi penda ezate mais yo moko ozomona pe ka quartier ndenge ezali na moni mais est-ce que ça va dégâts déjà salama na carrière parce que be pesi zelo ezali ba dégâts salama après ba ndeko ba sala musala est-ce que depuis déjà banda on a carrière déjà mona moi dégâts moi mutu mo bezelo pe fini moi mutu mo akufi et salama déjà tout le salama te nano esalema te ya solo o awa soki na pao là ça va OK mais na pao te engin nde mutu azo charger abuki atie wana voilà ekoti ye moko a charger bazo kende kaka voilà babwaki bazongi bake babwaki bazongi kaka bongo kaka en tout cas c'est un plaisir na ebité so yo bakisi sali tu visiter ou guider biso tu visiter déjà le monde carrière monene nebi ke batu vraiment ba se retrouver ça ba plaisir puis la ba te belé ba luka ba contacter pour na luka mo idéologie bon ça pour la place za luka richesse na biso on va payer belé baza na ngoto biso loza na biso donc faut tout ça la richesse na biso toza bato ya ba richesse gebele ngo sozo mona ka bazo tungisa biso pona nini ba richesse na biso ele ke belé papa na ngai tika ba richesse na biso bakomi omone na biso jaloux voilà bitumba ya nini Soza congolais te que no va na mboka na. Eza bongo ko père. Tant oza congolais otikala ka congolais. Oza congolais. Po to bebisa honneur na biso congolais te. C'est ça aussi Mais bandeko na biso bana poto ba diaspora par rapport to sololi ne bomoni vraiment ma richesse mboka espace vide eza awa na kati ya Kimwenza na ila commune na Monga Fulu na quartier Kimwenza précisément na mboka sika. Ndeko za pena besoin aya asomba place espace to za la posa kota carrière awa vous contactez toujours El Mara de la presse na plus 243 89 80 190 20 na répétez les sous plus 243 89 190 et 89 80 190 20 on ozwanga ne na kopesa bino numéro ya papa pour son père aza awa so sika ko somba bazelo akoteka so sika mama construction le pan papa aza akotonga pour atongi déjà banda ko alexi biso to monaki na bité papa so message en plus ça sous to tambola na biso to bima message mosusu ezate mama ndenge kaka oti koloba bango bisika bazali soki ba possibilité ezali ya oya kotonga baya voilà c'est ça biso pe tozali bayebi ke congolais aza makasi na musala ya makasi ya blague te biso musala maseki te na musala très bien omona moto père boye mais na musala ba père ne basala parce que ba jeune baza sérieux vraiment moké yo papa boye boza moi expérience mamu belé so botonga ndako tonga bien mais jeune ozali koli ko te ba donc c'est comme ça. Il y a des gens qui ont dit et puis, son mouton, son monica, il y a des gens qui ont considéré Malobo et puis on l'a contacté. Il faut tomber la monnaie à copier. Depuis que tu as bien un abisso, tu as bien un copier. Et on s'en a goûté bien. On a poté à mon déjà. La soubaye, à travers l'émission. Et ça, on est des chaînes qui tirent à ma vie. Et ça, on est. Et ça, on a goûté l'engimakas. Zou à penda. Vraiment. C'est la toute première fois. Vraiment. On a penda qui était. Presque penda et qui vraiment. Donc, il y a moi. On dit que chaîne la chaîne va recherche. Mais comment? Ils ont beaucoup à yo. Il reculait à la raté. Ni on a quatre capitale. Il faut en recherche pour beaucoup à yo. Mais oui. Ce que t'as molité. Vous voyez bandé. Vous voyez bandé. Vous voyez bandé. Les abons au père. Yango monika. Zo solo la boto. Zo tamola. Voilà. Bango bayoka biso pe. Bayoka, voilà, ils abon. Boyoka biso ndenge tozali koloba. Ndenge tozali ko visiter carrière. Très bien. Tango possibilité ezali boya totonga na mboka. Voilà. Boya totonga mboka na biso. Tomatsa mboka na biso lokumu. Si, boti ko tonga kuna libanda mboka poto za bino te. Awa ne, ba diaspora bana poto. Bana poto ba mbongo ebele. Mbosi Yannick. Tinda mbongo to somelo bo awa koto boss bemiaka to mapango mama location a opesa l'autorisation donc boss checking visite ya mon place bien ata 5 hectares ali ata 10 hectares a rejoindre yango ça bon vraiment donc très cher ami internaute j'espère que tu yaki vraiment ko faire découvrir bino bon na kati ya commune Monga Fula
première partie to lagi ça bien plan mboka sika ba côté tali ba mai ba source ba jardin puis deuxième partie to préféré to kita awa na carrière to lagi ça bien vraiment na mboka na biso ça plusieurs côtés ça espace et singa ba tonga ça place oyo yo singa ba continuer soutenir yango pour que ba mona déjà que te ba richesse mboka na ba place à boy to satana même pas que to mona à travers émission oyo ils ont la chaîne moko meilleure chaîne YouTube du monde Yabiso podcast te faire découvrir babon Yabiso nyonso et puis élément oh image oh message auto partager ngo ndeko so rejoindre pena dikalisa ko la émission oyo otali yango partager pour message a toujours partager pour la diaspora bana poto so bakenda poto kala batika Kinshasa mais espace yango to laxibino papa to tika na biso yo donc to tika to mata pena maitanga susu na bima bali kolo kuna merci mingi na émission na yo maman la sepeli merci na yo pe papa na ngai abatela rabino amen papa na ngai na lugota shimboke papa tala ka moi makasi bo na lugota shimboke sala ta bien na bike to benga na biso to bata poto bako o mela ta shimboke ikamote maman na ngai nzamba pambola yo yango papa na ngai mela ta shimboke ya ibeleza te yango muke wana taka tutamboli na moi tutamboli na moi ninga ona beza te toma en tout cas ezala pe mbala suka te ezala pe mbala liboso te eza pena bongo tokoya lisusu ebike tokoya pena nde mpona koluka bamapangwa kosomba turo sikoyo tokoya opeye bamapangwa baplace ya boye esenga mpo totonga yango so totonga yango te nala kotongela biso yango biso nde bacongolais surtout yo moko nano naza pe na posa yo nakoka kosomba okoma pembeni na ngai awa nazoya kosomba basombela nga lopango déjà namonaka yo pembeni nanga boss Roni nabetela bango tiolo na boss nanga boss Yannick nabetela ke tiolo boss checking boss na tie mama Lorasho boss na ke mama Mati Koti Matu Koti mi amo boss na ke pa vie na ngai Alfo de Wakawa mobala mama Brigitte na Grenoble boss na ke pa vie na ngai Berger David Malanda baze belé wana do basomela bango ana osomba kala minute yebisa mo zebele ngape mo le pong ana tongi pe bo na El Marabatanya yebisa bango ça musala TV papa Maraya lobi azozela bi na so pas journaliste yo sur le pont kala minute na so ya père na benga yo donc merci beaucoup papa la tiki peno qui est na yo merci on est ensemble merci beaucoup voilà très cher ami internaute bon match ba commentaire tout ça nous avons se pesa bino merci beaucoup. Voilà, père. Elle, moi, on est au boss de côté, ouais. Vraiment. Donc, oh, nzela, mi tu que ça, il y a aussi la sable. Ok. Carrière. Mboula, tala nenga sali nzela. Voilà. Moi, mi tu que kota susu. Exact. Quand on a fait une décision, bayer mo bazo ya wana. Oh, bayoka na asoma na ye carrière wana. Ok. To yebite. Ata bana poto soyimbongo ezali baya na bango ba kosomba kaka terrain oyo voilà eza bongo vraiment batongela biso ata eloko moko ya bijoua voilà tuna moi amba moto le kaka ba moto le kaka ba moto koma ka ko dévier ka boy neti a sikoyo esenga photo sa salongo ya maboko kaka oyo to buki to zongi sizelo to fongola mo nzela yango OK ata ba moto ele kaka bien oh nyonso tozokende vers shit eza koto ya musika eza na mai ya lukaya shit ya lukaya toyoka wana voilà OK eza boye eza boye en tout cas naozanga maloba mpona komi na monga fula vraiment okozanga maloba eleki monene ozanga maloba mpona nini oyebi ke te na bakomine nyonso oyo toza nango apart tozoi nsele na maluku monga fula monga fula ya monene bawana nyonso ozomona wana yango mbala nyonso wana monga fula bajardin wana baoyo na basila bajardin wana kuna bambenseki sanfili mitendi voilà o ateli kibala eza el nini kibala yango kibala yango tubaka ya nzela oyo OK obimi mayo epa ya général Kisempia Kisempia kibala OK biso toza na biso bien mama toza na biso bien awa toza na climat moko ndire mo ezali mais
fraîcheur mon boy ouais c'est un peu na monto azwa ba fraîcheur a boy ozo pena ba malade belete aloba ki na oni biso wa poto ma des la vraiment la fraîcheur a boy ah biso poto légumes pa eloko pamba si mais bino c'est comme si bolia musu na pasi ola pusi on a répondu on a bouki na la matembela ko pusi ya ba dépense pa biso benza biloko vivre fait bon mona mutaza na ndenge na ye voilà bon nga pena d'après nga na sepela nga na biloko vivre fait te OK bon mena lia nanga légumes na ngai pondu voilà madesu na ngai ke vivre fait eloko te à la longue yango biloko ale boma ba de boma biso ba jeune trop peu yo yebi kaka mère donc sokoza mayele obateli nzoto voilà oza mayele te okabi nzoto c'est ça eza pena mon père na ngai tozokende vers lukaya ok lukaya oto ora na sango lukaya lelo to mona ngo très cher ami éternel to mona lukaya lelo bana poto boza pete ba découverte déjà zonga ke na bisa ki bino boza pete bo mata ba commentaire toza mona sepesa bino toujours merci cimetière na baonde yango ok mais na sepeli mi omona bino boya biso sepeli penda talaka guide na biso guide biso kitoko za kopesa penda explication ne penda bana poto balingelaka vraiment était kitoko makasi. Voilà, très cher ami internaute, j'espère que mon est tous amis découvert toujours na kati ya mboka sika na monga fula tout ça bon na guide mais na préféré qui na kuta liboso la moni centre mo eza quelque part awa donc me koto la chose à centre nini to lukabe mutu ni za responsable à centre ngo to me ka ko karateli sa biso to me ko décortiquer sur eza nini et puis bana poto ba mona et doit message toujours comme on na mon papa za awa na me ko zona papa bonjour. Bonjour maman. Comment on dit papa? Comment on Papa Banzolo tete David mabenga mi papa colonel papa colonel OK to moni botie bu komi centre nini muto nga to yebe da centre nini bo éclaircir biso et puis cameraman déjà to sur la biso abilika ndenge zalaka OK vi arrêté président Zouaki natina été ba renouveler ba centre de formation professionnelle. OK alors biso zan arrêté na biso o ezo le baquet centre o existé. OK donc ba o basalaka awa o bazake pour deux parties ça likolo kuna voilà mais o basala awa tozala déjà matricule mais tozala ba paiement voilà pona ko faire pona ko bongisa ba jeune garçon ba jeune fille bosala musala te bandika kokota na musala oyo. OK alors ce que tangi bien na likolo ba comme République démocratique du Congo ministère des formations professionnelles et métiers coordination urbaine et provinciale des établissements convention de la formation professionnelle et métier. Voilà. Centre Emmanuel. Combo Emmanuel, il y a mon l'état de pesa qui on peut plus dépendre il y a compte il y a Fosimou. OK. Fosimou on va baser la filière là-bas. La église, ba bisike belé on peut kuta mususu SSC, mususu kuta kimbangiste, on kuta cela dépend mais biso quoi on a Fosimou. Foi des sympathisants, foi et œuvre des sympathisants unis. Voilà. Donc, ils ont des sympathisants unis, formés et le centre Oyo. Très bien. L'État reconnaître centre Oyo. OK. Si Oyo Abisso, l'État présent comme on a centre Emmanuel. Voilà. Bon, OK. Awa, ezali salle ya batakuti. Bonjour. Kalaka na muke token là. Voilà. De banjina première promotion. Ils ont acheté, hein? Équipe a acheté. OK. Et dans centre de formation professionnelle, moi, je suis longue classe. À Monica Kokate, mais aïe, Kolata Moussala. Voilà. Madame Nanga, yé, azaye mon côté. Comme Soussou, et là partout. Mercredi, mardi, jeudi, vendredi, bon, tour. OK. Net les lois à tourner, à coutir. Mon nasi bon, mon abandé, babunda. Malgré tout ça, 3 machines, mais, to link ke ba yé kola. Oyemba la moko. Koyebe ko kata na kotonga neti ba la me ba kati siko boy lelo. La formation ça a pour combien de mois? Bon, plus ou moins 6 mois. 6 mois. Pour ndenge na direction balobaki ko umisa batu mingi te me former batu rapidement. Voilà. Donc ezate que on ka obligé kaza la kaka ke mutaka na sala soki nini mais moi cours mukebi comment mukebi otanga muke. Allez, ozokena mon même mataba cours net sala avant tonga.
Moi, dans le schéma, dans ce moment, pour me malgré que c'est facile, puisque tu moi copie moi kala, mais yangoana. Mais tu appelles la pause à madame, pour nous appeler madame Ké, c'est à moi. Ma mari, madame, le nom c'est comment on a Madame Marie, tu vois mon amour article déjà au banaba salaki et vous savez na biso be ko to ba de ko pe wazana pour ça na centre ba on a déjà des formations ça pour se passer awa on va bilamba déjà au banaba tonga donc c'est ça nga baza bilamba ebele vraiment baza ebele mais ba msusu batiki OK o eza robe ya Celestone OK eza ta robe oyo eza ya centre kaka tonga i robe oyo pe na centre voilà oyo bala bazo tonga tonga déjà tombola eza camisole awa na mois de femme oui na mois de femme batongaki camisole eza libaya donc bazana ba modèle ala kombo na ngo eza la kombo na ngo oyo eza jupe ya plus plat moi biloko na yebisa bino ke fo boya biloko na bino na centre bazo punition oyo eza jupe ya plus plat ezali OK oyo eza jupe ya dans la sauce OK yango oyo dans la sauce les piments dans la sauce biloko eza ebele baninga mosusu mpe bake repasser ba exercice na bango bazosala po toza na coupe à chemise lelo tosalaki. OK merci beaucoup siko ndenge makambo ese pasa awa esengaka nini mpo mwana aya awa mpona zo formation mwana mpona tuna papa tuna madame kaka bon okotuna ata nga mpe okotuna sikoyo awa kote oyo baza difficulté misala eza te omoni ke baparent baza na pasi baza na posa kotangisa bana me neti bazwa mbongo asombela mwana tisi en tout cas baparent eza pasi misala eza te bazobundana na bajardin toza na posa awa toza de quartier eza kokangama mayo na kimwenza mais biso ligne oyo ya mayo ifale bana mpe baya na centre mais toza na difficulté nzela eza te érosion eza epuis bato ya mabe bazaka wana moye bana baya eza te c'est que l'état azali na projet kosala nzela oyo asali nanu te toza na difficulté wana bale tozwa bana mpe kuna tosangisa na oyo bakoma mpe mwa mpona inscription ifo bayeba mwana soki aye fo apesaka 5000 francs toyeba identité na ye na nini auti wapi abimeli apo okozwa mutu sans responsabilité eza bien alors so tozwi esili biso osengaka mbongo bafutaka 1000 francs ndenge bayeboye 1000 francs ya centre 1000 francs peut-être mama mpona ya madame peut-être moi déplacement wazonga na ndako 2000 francs kaka par séance mais bakofuta mbongo te kaka 2000 francs par jour lobi kono yo futi 2000 esili mais baparent mosusu na biso liste okomona ata kutu eloko mais mpona kaka toforme topesa na ampleur esika tozoforce toujours kotikana no bongo ntango basala première ntango basala examen ya certificat ya nini na bango tokomona déjà ke eza bien puisque si baprogramme eza liste ya bato bakopase na jury national naza nango na poche eza na komoyena l'action eza c'est bien vraiment c'est bien l'amour déjà c'est le mot faut encourager bino bozwi idéologie au former bana parce que so tali mingi basa ba age baza mingi ba cheli ba nini ba alors ya on pense que bino ba cadrer bango ba formation ba en tout cas c'est pas facile n'habiter contact n'habiter on peut ça numéro de téléphone on peut ça numéro de téléphone za ba tubeba on s'appelle na poste ko tabino ta ko soutenir bino wana toyeba ne tosala po biso tokende biso na shit biso tokende shit donc voilà bon batira ba commentaire awa ezaka neti bato ya esthétique oyo ezalaka na batemps tokosala programme toyas koma lokola lelo ya journée na bango te yango moni bango te mais faut ça toujours bâche bayeba ke nini mpe ezali bangalinga mingi na visibilité alors numéro na ngai 091 voilà 068 40 58 voilà WhatsApp bon ya WhatsApp ezali 097 35 83 279 OK
bokomona kaka olobi ka papa David o so abi colonel on m'appelle papa David colonel ba surnommé comme ba venu ba pété zebele on est photo mela mai photo mela mai natina photo mela pena mai moi eleki makasi merci beaucoup bon match ba commentaire ça yango ezalaki pona ngai na yebisa bino voilà merci na yebite soki motuna mususu tumekoluka en tout cas motuna mususu ezali to sala programme vu que tu suis déjà numéro toroyeba pena makaka pona centre toko senga oyo baza likolo o basiluka ba organisme to nini ba aider biso voilà c'est ça si possible puisque na bana na 3 machines mai merci beaucoup comme eleki makasi na zio nga déjà na mekai na to bana na 3 machines mais to kene malem te komata en tout cas merci pour initiative ya président de la République faut to sayango faut to salela mabanza masuki wana en tout cas merci beaucoup papa colonel to benga yo et bien que bato bazui numéro bata poto va contacter yo merci donc voilà guide donc ko chiter na biso na shit donc mo eleki makasi ki sasa ya linga yebu to mo ye oyo te ya linga papa colonel voilà na habité soki mon réellement matière ba commentaire ba partager émission tout ça pour spécialement merci beaucoup voilà très cher ami internaute j'espère que tu bisaki bino lelo tu as qui pour ko la deuxième partie à découverte na biso na kata commune na monga fo na quartier Mboka Sika. J'espère que dans la bino vraiment ba place où est essentiel tu vois to comme vraiment tina shit de Luka ya mais malheureusement bana moura ba kengela place wa bi moyen kuna ya ko filmer ça ils interdit. Donc, dans un document, tout ça complet, mais on a pas du cas, on a appelé complet, mais qu'on a vraiment, les accords moussous, soit bien qu'on a, tellement à protéger la chute, ou on a, mon petit, on a, va simba benda, donc, on a tout, là, c'est bien toujours, tout ça, on a reçu la bible émission qui tourne, découvert, pourquoi tout ça, d'abord découvert dans la chaîne, sur podcast. Pour bande, on va s'abonner, t'es bon, s'abonner, bon, s'abonner, bon, on a sur la plateforme et tout, on s'abonner à la page Facebook, il y a mis sur podcast, Instagram, il y a mis sur podcast, na TikTok, et puis, na YouTube. Ce monsieur, continue, je rappelle, attends, qu'on consomme, monsieur, bande, qui dans souka, on like, on commente, on partage, et on peut s'abonner sur Pena Makasi, et on sait la découverte, qui tourne au de l'îlot. Donc, à te clôturer déjà, quartier Mboka, c'est la première partie, deuxième partie, bon, on est Pena qui te, malgré tout, on a chité. On remercie, nous, bateau, bazali kolo, baboso, bazala, vraiment, bazala, qui tourne, pour motiver à biso, Pena nyonso. Dans la grâce na baone to thème liboso ba télévision ba téléphone na bino le kola mon patron mon boss Roni Malundama mon patron mon boss Yannick Malundama mon patron mon boss checking na Londres et pourquoi pas na remercier les sous notre maman mère boss maman Laura Chou mon thème boss lève maman ça rappelle dans na souci ya biso bana motiver biso vraiment mère Laura Chou famille tu la mbimba je vous salue maman m'a tout continué à mort et comme moi mon boss na me comprendre maman business pas mot belé et puis c'est mot dans mon vieux berger David on passe aux alliés dans London wana mandala ba mot belé sans oublier mon vieux Afo Lobali ya maman Brigitte à Grenoble donc mon vieux privé yewana et sans oublier tout nous sur comment soutenir le cola Argo Makai na France na Paris wana mon big manager privé mi fingama ba manager ba star tout sans oublier ma famille mi alu kera mi en Allemagne ici mi en Paris et pourquoi pas na pesa mbote notre cadet on dit mi la petite sœur chérie na Sephora mi alu et wana pesa mbote non ba na ngani so gratis Valence winner je vous aime vraiment beaucoup na pesa mbote tout nyoso va se rappeler temps on a mission et sur podcast ça tellement belé donc attends citer comme on a na dédicace ba chaîne sous et na mission mon sous aux dédicace j'étais avec mon caméraman je suis là Lili na Banékilo na Souka, je sais moi en Bangengena sans oublier notre réalisateur, il y a de Basali Sali Swanzambe. Donc bon consommer mes émissions sur podcast. J'espère que momoni to ya kilelo awa na Mboka Sika pour na Sabino Mboka Sika ndenge zalara vraiment to so ki biso mo ba difficulté bazalara nango to moni ba biloro musu to yeba te na vie que zalara awa na grâce à ya émission sur podcast on découvrir que ba carrière ezali awa ba source ezali ba ndeko vraiment za rappel na moi ba difficulté nous surtout comprendre on émission lelo bon consommer mes émissions vous commenter, vous partager, vous liker. Elle m'a de la presse ça pour nous CPC, nous toucher le bakaka, ceux nous profiter, ceux qui payent Amazon et Tengana Bilo to kutan. À la prochaine émission, quand moi je vous dis bye 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 bye. Yabiso yango yo, oyo zabiso na biso suka ya makambo elike bandeli mesiko yo ndetango na biso. Lelo ezalelo, don't have to wait till tomorrow.
po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba wetu wa begin kozeleki mingi likolo na se koleka ba ute bandeli si tobenga mabalongi always thanks for the life I'm living the come is like a watching a movie soki na